voilà. Ah, on a assaisonné viande. Hein? On a assaisonné viande. Oh, ils ont Chine. Vous avez Chine. Très bien assaisonné. Vous avez bœuf. Bœuf aussi très bien assaisonné. Voilà. Donc, on va parler dans le oh, l'ingolia viande de bœuf. Allez. Oh, l'ingolia Chine. Allez, Chine. Oh, l'ingolia. Tabac bouillon. Allez, tabac na bouillon. Au moniwana. Allez, tabac na bouillon. Et puis, awa, nazana. Voilà. On est à bon, matungul na bongisi. Mama bonimbo kae. Ah. On a aussi matungul na ngai. Ya kutena makabu na nga na kabio na nga na ya frais. Voilà. Mwasi nzungu, mwasi kolamba. N'est-ce pas? Mwasi nzungu, mwasi kolamba. Ah. Biloko ezotoka. Ta unazolamba oyo. On a assaisonné yango déjà. Tant que biloko ezobela bapa ya bavandi na mesa. Allez na banyo kalinga viande na otela bango na mesa bazolia ya moto. Ezouta na moto, ezokota na mesa. Ezouta na moto, ezokota na mesa. Ezouta na moto, ezokota na mesa. Balambi lelo, bolie kaka lelo. Bien manger, c'est le début du bonheur avec maman Eliane Nitou. Voilà. Donc on a bu ça yango wana. Ah, yorantunga, ça sent très bon. Voilà maintenant là. Ok, on a pilipili. Depuis la bande de sablo, on a pilipili parce que pilipili est qui panza. Na so panza na kati mi au moins la paix est comme désagréable pour na rolia. Ce que le qu'on a moni comme pilipili na kobela, ya mona pilipili nanga. Ndebo moni wana ba pilipili nanga siko na tie na kati ya biloko na biso na biki eza bouillon. Voilà. Atie siko piment na kati ya viande na biso eza ya bouillon. Asi bo moni ngeza pembe hein. Ozu penza mafuta te ndebo moni wana. Atie pilipili. Ah na côté nini na biso ebeli. Sauce na biso oyo ebeli. Maintenant ozo chango na kati ya voilà, yango na sauce. Ah, yango yo. Chango na kati ya makayabu. Voilà. Eza ya frais, hein? Eza kabiyo o ndebo moni poisson oyo. Na obe ngaka makayabu nda poisson kabiyo. Voilà, nazo zo pe pilipili na chape na kati ya poisson. Na chape piment na kati. Yango na ko cha na piment bala moyi to ka po poisson ngaka na piment. Viande na boye ko cha piment bala moko parce que piment ngeke panza na kati bilongo ezala trop pimenté. Alors, poisson, à te cause trop pimenté, il n'y a pas de souci. Poisson, il y a un piment par rapport à la viande. Là, maintenant, nous avons fait piment. Nous avons fait piment. Nous avons fait un bouillon pour que relever moi bouillon, moi relever goût dans katia de l'eau qu'on a besoin. Voilà, oh, les abongo bouillon nangai, na piment nanga, na chepe na moi mungwa pour na relever goût dans katia poisson. Yango nde bomoni na chesko na kati ya poisson comme ça. C'est bon, na ko finika poisson nanga. Poisson nanga esala nini ebela. Voilà. Voilà ki ko finika yango. Tikela yango temps ebela.
Voilà, na finiki poisson nanga na finiki, viande nanga na finiki. Yango wana na tiki yango bongo sikoyo. Ebela toya kotala yango tout à l'heure ndenge ekozala ebeli déjà. Totikela yango temps. Na ba soko ozolamba za motema kokita. Moi ça za motema likolo te na kati ya cuisine. Soko ozolamba zala vraiment na motema kokita. Biloko yango wana na moto. Za motema kokita bato balia pe ba sepela. Solo biloko na motema kita te motema moto bato soki balie. Ba kolia pe malamu te. Voilà maintenant là. Ok, kocha pilipili. Depuis na banda ko to sablo na ngocha pilipili te parce que pilipili ngaki panza na so panza na kati mi omona pe comme désagréable pour na kolia. Sikolo ko na moni ko mi kumena ko bela ya mona chi pilipili nanga. Ndebo moni wana ba pilipili nanga siko na che na kati ya biloko na biso na biki eza bouillon. Voilà. Na che siko piment na kati ya viande na biso eza ya bouillon. Asi bo moni ngeza pembe hein. Ezu penza mafuta tende bo moni wana. Na che pilipili. Ah na côté nini na biso ebeli. Sauce na biso oyo ebeli. Maintenant ozo chango na kati ya voilà, yango wana sauce. Ah, yango yo. Chango na kati ya makayabu. Voilà. Eza ya frais hein, eza kabiyo oyo nde bomoni poisson oyo. Na obenga kama makayabu nda poisson kabiyo. Voilà, nazo pe pilipili na chape na kati ya poisson. Na chape piment na kati. Yango na kocha na piment bala moi to ka po poisson ngaka na piment. Viande na boye kocha piment bala moko parce que piment ngaki panza na kati bilongo ezala trop pimenté. Alors poisson a été trop pimenté, il n'y a pas de souci. Poisson il y a un piment par rapport à la viande. Là maintenant nous avons la piment nanga, nous avons piment nanga, nous avons moins bouillon pour que relever moins bouillon, moins relever goût dans katia bilo qu'on a besoin. Voilà, oh eza bongo bouillon nanga, na piment nanga, na chepena moins mungwa pour na ko relever goût dans katia poisson. Yango nde bomoni na chesko na kati ya poisson comme ça. C'est bon, na finika poisson nanga. Poisson nanga esala nini ebela. Voilà. Voilà kiko finika yango. Tikela yango temps ebela. Voilà na finiki, poisson nanga na finiki, viande nanga na finiki. Yango wana na tiki yango bongo sikoyo. Ebela toya kotala yango tout à l'heure ndenge ekozala ebeli déjà. Totikela yango temps. Na ba soko ozolamba za motema kokita. Moi ça za motema likolo te na kati ya cuisine. Soko ozolamba zala vraiment na motema kokita. Biloko yango wana na moto. Za motema kokita bato balia pe ba sepela. Solo biloko na motema kita te motema moto bato soki balie. Ba kolia pe malamu te. Ok. Papa on ba nyoko. Papa il va pipi. Piment. Makaya baba jeza te. Légumes pe c'est bon. Pas de légumes. D'accord. Abi légumes la deuxième tour. OK. Poisson. Mon frère moi. Non pas ban. Na patron na mukunda wa mama. Yo alors beret rouge. Binde mo buto zo bana tchaka motema na ba beret rouge. Alors beret rouge.
Maman bila seni. Maman bangwa. Sommet de sommet. Tozananu Tombaka jadi. Tozananu. Boza 18 ans bokamu. Makambo. Un petit papa. Polia papa. Você lição nesse lá ensino que vai para aí? Sim. Eu também não posso saber que vai nascer. Ok. Eu também não. Eu sei já vai para bazar. Mas chérie, but você dá só fini quand on não m'a dit non. Non, je finis. Comment? Chérie, viens là. Après, non 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 libala pardon. En tout cas, on est là. Mais mange un peu d'agneau, chérie. Chérie, il y a agneau, hein? Ça va bien assaisonné. Maman, je sors bien à la guinée. En tout cas, dans un aventurier. Voilà. Voilà. Ça me fait plaisir. Voilà. Voilà. Tozo saka sombule bandi, toko tsaka timbule sili to bimi libanda. Non, on a possibilité.